Ma Mission TV, le miroir du monde. Ndeko Fayulu alimbisi banani. Alimbisi Muzitu, alimbisi Matungulu, alimbisi Bemba, alimbisi banani. Alimbisi Ndeko Kabila, alimbisi banani. Oyebi na koyebisa Ndeko Fayulu soki eza pona koyiba peuple bokonzi. Aza faible. Soki eza ke po bayiba peuple bayiba bokonzi, aza faible. Alimbisi bino akomi. Tshisekedi tango bayiba bokonzi alobaki eloko moko. Bayibi biso pouvoir mais tokobunda po to retirer imperium. Bino ministère ya santé za na maboko na bino IDPS bino cash. Ndeko kolela mbongo. Excellence eteni, mon CGA eteni. Ils ont ça la Sony. GIA na biso. Secrétaire général adjoint. À quoi ça la Arthur a dit? Sur les alliés, vraiment excellence biso de biso la leçon oh, tu dois pas mettre la biso tienne, bah tiens biso bongondi. Moutou a risqué venir pour l'intérêt national. Yo da monsieur le ronai. Ça se fait pas que les lots batunions sont ba ministre, ba conseiller président, ba député. Ba comme qu'on se focaliser na ba moi banjou na bango ma yo to pembeni. C'est-à-dire les amis des association des mais il m'a IDPS. Ce qui fait que même il n'a pas mis ça là. Par exemple, privilégier l'association na bango, les amis na bango pour nini. Or, bato ba bundaki ezaki ba association te, ezaki ba IDPS. Pour yango ndanga nini comment yoko longo la tribu moko na poste ya mboko. Siko na bi constitution na biso lorsque les 9 marche ya nini yo sala. Ndeko ambongo azui subasima ya kolongola daluba na kati élection azwango wapi. Les 9 yo sala. Azuna nanu pouvoir wana wapi. Ma Mission TV, le miroir du monde. Biso bunda pona la balibumu te biso bunda pona peuple d'abord. So eza yo te, eza bato baza sentir na yo. Luko pesa ba sanction exemplaire parce que eza Sony, bon fixe chef de l'état, liste la biso ya ki boiti. Et ça la Sony. Donc mutu wana mnyo kwa mina ye, a risqué ba vie na ye. Donc anga za la peta biso ku je pel nga zo na corona. Eh ben bonjour mesdames et messieurs, moi Bino Gloire Bosobe autrement dit Bosobal. Na pesi bino mbote na bipai bozwami, je remercie le bon Dieu par rapport à souffle de vie à pesi biso na bino. Na pamboli nzambe mingi likama bo moninga te mo mikolo belé na zalaki éprouvé. Na bungisa ki mutu moko important na famille et sengaki na zalate merci na bato nyonso yo bakanisi ngai de près comme de loin entre autres madame Bibi Kapinga bandeko nyonso tout ya ma mission télévision bandeko nyonso bazalaki na ngai de cœur vraiment na za reconnaissant par rapport na nyonso tout Sergent Mukrekech en tout cas merci d'avance. Sans plus tarder, actualité, nous avons en temps réel, nous avons gloire sur na terrain parce que yanga musaleza balabala. Lelo par hasard na kutani lisusu na @mukuna les parzuria les combattants de la rue. Pour na tobeta moi lisulu muke attend muke kakapo na pesa lisu entrée ya rozonga nga sur terrain. Sans plus tarder na zana ye to umela tête to bandi malamo. Bonjour @. Bonjour Ndeko Gloire, bonjour ba Congolais, bonjour bandeko nyonso. À tout Seigneur, tout honneur, je salue le chef de l'État, président de la République, Fatou Béton. Je profite de la même occasion, je salue le président AI de l'IDPS, Jean-Marc Kaboun, maître sous-marin. Je salue le secrétaire général, Augustin Kabouya, Kimpele, Kimfumu. Bon début de la semaine, Excellence Mikindu. Bon début de la semaine, Excellence Akassia. Bon début de la semaine, Excellence Yves Boukoulou. Bon début de la semaine, Excellence Sylvain Moutombo. Sans oublier Excellence Didier Boudimbu. Bon début de la semaine, Abino, bon début de la semaine à mon vieux partenaire officiel, le vieux qui est depuis Nairobi, Yannick Mbosho, Rose Tiela. Merci beaucoup, sans plus tarder, Tozana, arrobase Mukuna. Je crois au beta kitolo, arrobase, bobeta kitolo, ou beta kizaika na émission n'angayawa. Soki bazami bali, baya, loawane le katotala. Merci papa Nangai Gloire aux hommes de Toza Kolobama Casté parce que toujours gardé souffle biso toza bata balabala na balabala sengara énergie et yango lelo jour J -1 yango to garder souffle biso toza ba kolo Congo est à 500 députés Congo est à biso nyonso Congo est ni à Kabila Congo est ni à FCC Congo est ba Congolais nyonso yango tant que Congolais to pesa kitima to soki bazami bali ya tembe. Ceux qui basent Bassi à Tembe, balekisa loi. Boyoki ba biso été, parce que communiqué officiel de l'Assemblée nationale, la section loi, parce que les peuples gagnent toujours. Et tiens, prenez-vous en charge.
de Ronanga des restes mémoire aussi, tu m'as que les peuples gagnent toujours. Et les peuples gagnent toujours, il y a un moment de retirer l'eau. Donc, Bisso, ton image qu'on sacrifie ma vie na Bisso. Juste le corps intercesseur dans l'église. Intercesseur à intercéder rapport a été intercéder rapport na bato. Bisso bunda pour na intérêt surtout bunda pour na congolais parce que ça notion au Bisso na IDPS tirer da pesa Bisso yango wana. Donc en tout cas arobase mokuna aba Martin Fayulu alobi ke no yepe alimbisi. Sikoyo yo ozomona mbutu bandi ko kota to danger to ezanini. Ndeko Fayulu alimbisi banani. Alimbisi Muzitu, alimbisi Matungulu, alimbisi Bemba, alimbisi banani. Alimbisi Ndeko Kabila, alimbisi banani. Alimbisi ba ibaki pouvoir. Wana na ebité banano ba ibaki pouvoir. Na ki député azaki sous député té. Pouvoir na ki député bon. Na ebité wana faut tout na bango parce que biso to ebiki Ndeko ba Fayulu aza honorable aza député donc voilà bon peut-être ba ibi leadership azaka abima cordon ya la mukano. À raccordon donc ce que les choses qui tournent et fera biba même tazaki na vérité des urnes lo ba continuer bo yiba peuple bokonzi oyebi na koyebisa Ndeko Fayulu soki eza pona ko yiba peuple bokonzi aza faible soki eza ke po ba yiba peuple ba yiba bokonzi aza faible alimbisi bino akomi Tshisekedi tango ba yiba bokonzi alobaki eloko moko ba yibi biso pouvoir mais to kobunda po to retirer imperium tina suka tia kufi ya salikaka ina neso abike bayibaki pouvoir bokana ina ne pamba yodi misandeni azongi nde na njela comprendre ganda ko sa peuple atimbelier moni peuple lelo ya peuple lobité peuple a commis éveillé na niveau moko possible uninga sali action malamu lié que no bo luango beta maboko ekomi que no aza faible te peuple lelo aza peuple sou ya lobité peuple bo ko sa ko yo ko cité batimbeli nini ke na memi peuple la gauche be platé mais okende te na nazongo sa na droite azongo te yo mo yemo azongo na lim alimisi nani siko azakla alimisi nani alimbisi bato bayibaki bokonzi nani kasi nani bayibaki bokonzi pa batebele alimbisi alobaka ke non nani alobaka no bayibi bokonzi yango na bapesi le président Félix alimbisi nanga Otika ngala sekanano alimbisi nanga nani fe Fayulu alimbisi nanga donc olimbiso Fayulu alimbisi nanga kasema alimbisi nani pona na zoki pouvoir na po biso to reconnaître te ngana bimana tongo na centre pour voter Félix et résultat nga yango to mona ngolele siko ye a ba alimbisi et de biso vendre na biso na permanence to ka nga publier biso tala papa tuna bato bazara mukolo na permanence tension biso zara nango sécurité moko ya kana ba bana mura na so to potana na bango ba bere bunga ba sécuriser bino par rapport ba kabola ka bango batini pa na bango kuna pa na bango baza na sengo biso na sengo na te biso to baki sengo fo na ba publier donc a ba ke makamu ya ko yiba ba je wana se ya makamba ba miki so que alimbisi se alimbisi nanga ou alimbisi sunani alimbisi Kabila c'est que mutu so ayibaki pouvoir na eza nanga c'est que nanga ayibaki pouvoir na pour Félix azaki Eli Félix azaki Eli yango mo lelo azana pouvoir yango mo ni communion azana na peuple Félix atikala ko yiba pouvoir te toko tabuke vraiment na situation oyo ndenge zo kendela vraiment tozo kende pe la lombangu papa IDPS boza makasi boza bien na minute auto IDPS eza mwa ndenge wana IDPS eza makasi IDPS eza très kitoko toujours fonctionner à merveille ndenge wana na IDPS ezati na IDPS ezati mais lobi pe yozo banga te que no IDPS ko maloko la moi parti mon ethnique ko maloko moi parti mo boye oyo ke makolo ezotambola sous bien te yozo banga te yozo non eloko biso ba jeune net ngai o nazo déplorer ya makasi ya likamu ya ba structure ba association en force que association moi likambo musu malgré parti za bien mais za moi likambo musu ya muke o pe ke non on eza point de vue na ngai eza point de vue ya batu nyonso ti que lelo batu nyonso ba ministre ba conseiller président ba député ba comme ko se focaliser na ba moi banjour na bango mayo to pembeni c'est-à-dire les amis de association de mais yimo ya IDPS ce qui fait que même na ba misala ba comme ko privilégier ba association na bango ba les amis na bango pona nini or bato ba bundaki ezaki ba association te ezaki ba IDPS donc eloko wana ngana nazaki contre ngo pona yeba eloko wana tant to sala marche ya soutien gratuité to mona surtout zaki veto zakata ba 10 personnes to taka pour le IDPS les restes ezalaki ka ba banderole il y a ba association mais au monde bato baza ba association de combattants
D'ailleurs, quand on a le barango, on a clair. Nous avons passé le message du chef de l'État et nous avons passé le message du président Jean-Marc, nous avons passé le message du secrétaire général Augustin Kabouya. Et là, quand on a faut combattre parce que l'IDPS d'abord, il n'y a pas mieux que l'IDPS. Donc, tant que nous privilégier l'association, nous avons un parti et parti, ils ont fragilisé. Puis nous avons contre. Donc, on a des points de vue personnels et ça, qu'on engage. Donc, c'est comme ça, nous ça là déjà, moi, l'eau, moko, bouye, malem, mais la carte, il y a structure. Parce que tous les gens inutile autant à bakombo ba structure na bango mais les gens qui soki na singani na kana bete funa ngapi pour ngapi na kana dans kolongolati ngabla na base c'est que c'est fatiste dans le cas na comme le ministre na ju secrétaire na ba na ba constituer na cabinet na ngai et ko attachement osuka batwana or bato ba bunda ba pesa ba poste na ezaki bato mususu ya IDPS privilégier d'abord l'IDPS ndé makambo l'IDPS ndé makambo tout le monde niti ba makambo ya riposte bato ba komi pe ko réclamer na banini bino ministère ya santé za na maboko na bino IDPS bino cash ndeko kolela mbongo excellence eteni mo CGA eteni ils ont ça la Sony boluka kimia na lobela ke lokwa na émission mona salaka na lobaka na bi bato ba benganga ba yeko sezenga ba singa bi ba kabola ba fiche mo pesa bango so au kaboli 50 affiches aux a $10 mais banda ba sala yango na mois de mars le bazwa mbongo te na lobela kana bela kana bi bo futa mbongo bato za mitoki na bango bo sala eza Sony pourquoi depuis to docteur était na kolia mbongo mutu te pour amona ka déjà la ndako mona depuis to en opposition n'était là pouvoir commencer à bloquer soka zaye vraiment excellence soigner pour biso do bunda pour na libumu te biso bunda pour na peuple d'abord so eza yo te eza bato baza sentir na yo luko pesa ba sanction exemplaire parce que za Sony bon fixe chef de l'état liste la personne qui boiti et ça la Sony donc mutu wana mnyoko mina ye a risquer ba vie na ye donc anga za la peta busuku ye pe nga zo na corona mais sacrifier vie na ye pour intérêt mboka yo li mbongo no ndoki ya normal te comment mutu risquer vie na ye peut-être mutu risquer vie na ye risquer na suka bo pesa mono yo li moment yo vendre na ba bureau climatisé autant mo la refuta ko ba et sérieuxité dans la pétrolier mbongo et la sérieuxté biso tseke na la biso bongo te c'est que so beloza tsegediste so mutu IDPS le département n'est à côté na bino IDPS na bandeli so ko tsegediste ko selo bongo te le ministre était excellence eteni azali CGA na biso secrétaire général adjoint donc akosa la artu wana so rezaye vraiment excellence biso na leçon to zo pas mettre biso Etienne ba te biso bongo te mutu a risqué vie na pour intérêt national yo da monsieur le ronai ça se fait pas et toujours sur le repose kana to ka ke bato ba kabola ba fiche wana oya ba $10 wana ba combattre biso ba na carte biso do tikala njela oya za na bureau ça musana na bureau biso to na njela to ça musana biso eza biso nyo to bi ke to ça pour te protéger pouvoir mais tant yo komi ko za na bureau o komi ko luka offert coincé ba o baza libanda e komi ki mutia mabe eza ndoki bondoki mutaza sanjete nde ba finga biso na sanjete atikana ya sanjete pa bunda anyoka mate susu lesaka yo mutona bureau za la bien fatigue na za la bien mais yo zo parvenir ko zoake moi muki o fisengo pese o li yango lisusu non eza ki bo moto te vraiment so eza ki eza na niveau na yo excellence décréter situation na pour ça de Sony mais so eza na niveau na yo te mutu asala yango fa sanctionner tozo kene malembe pona ku chiter pona émission na lobaki na zongi na terrain mais tozo kita malembe Ronsard Malonda. Est-ce que Hollande a fait Marambo ezoleka na seni na ebité peuple so boko zo émission o mkonini le tozali lundi le 6 mardi le 7 biso nyos to na balabala biso ba jeune congolais biso ba jeune congolais tozala na balabala mardi le 9 wana parti à 8h mama na likambo sombele suka na likambo oyo maître sous-marin albimi sikoyo taka ces derniers temps avant na sama isuko abimi Jean-Marc Kabonde boyka de la République na IDPS mobimba ko taka IDPS wana ko mona ba combattant de la rue ba Yannick Mbosso ba président Misma malo mot d'ordre pesa na biso lo bara awa ke nom IDPS a pesi mot d'ordre te IDPS a kotambola te le 9 oyo eza jeudi Bourasson. Est-ce que des fois peut être que vous avez batu na nzela batu ba ebité loroni ba bimeli me ba okika ke tozo bima allez est-ce que bozo bima non pona ni wana batu wana oya ba wana ba misusu to bima bon biso to bima biso to bima za communiquer papa ko déformer peuple té déformer peuple té biso ba bima za la communiquer ba bima te ka la ngo biso to bima sa dans ngana yo to zala na terrain oyebi ngala kuta mutu na tuniye papa awa wa boye ko telema pona ni ayebi singa bi
Papa Gloire, ezalaka on a le jour il y a marche dernier marche ça le maquia. Papa biso tozo comprendre bango ba lingi ndenge nini ke non bokonzi soki Félix alinga se loko il faut tout na bango. Ngatu ah raison yo zaleli ya yango wana andimi. Or c'était pas la raison o bato bazalela ki wana. Papa yeba ke la borobimela sarana amte ba généralement c'était muna mutayaka na loko na compréhension na yo. Et bisko pas ni bato babima bongo. Ya rapport ba la kanda kabila na bato na. La seconde no seka le mo za contre Kabila. Ye fa bima po ani po azaku na pota mbaba dete teke eza intaka ka eza contre Kabila. Abima na. So e bima so che miko après ça ba explication mo ya bongo. Mais abiso de zo bimisa bato pourquoi? Poto réalité za ke mais mon seigneur na habita la mon seigneur o ya catholique mumbongo. Moi les fruits des entrailles de papa Jalo Bemba ba maniga ça ba manœuvre na bango. Après le bango ba ko sa peuple. Jézaboui. Seni d'avant c'est toi l'état d'urgence. Nanyambongo. Banyambongo so banyambongo. C'est une communauté. Seigneur tous en état d'urgence. Président de la République a dit toi privilégié ils ont touché directement intérêt social et à peuple. Est-ce que président c'est des intérêts sociaux directement à peuple pour l'élection en 2023? On peut nommer le président Sini Nadafin 2021. Et on dérange Nani. Et on dérange le côté parce que les importés ça décaissement à fond. Est-ce que parmi les catholiques, est-ce que les catholiques si ba tout ni premier ministre combien ça décaissé? Yoka Obeminaku est-ce que les catholiques si ba tout ni premier ministre combien décaissé pour l'élection? Ba tout ni ba tout na premier ministre et aba no déjà combien ils a déjà pour la ba tout ni mais bango na bisa ki l'autre fois anabi moi ni ba tout wana balinga ko gérer te po balia banani wana batu wana na ebisa ki wana o ba créer le biso ba désordre banani balinga ko gérer po nani ba ba kanini so abotie a gérer bo auditer ya lingani ya zali banani ko lelo bino bolimbo boko makote ko boude pe likanisi ya Senko na église protestante ba sangani qui la tout na yo protestant ndeko eko fakenda po nani ni bango ba protéger quand ko foté Kwani la fallu de quoi Kim? Tu vas jouer en débat salaka. Ndo aye moko mtu azawana. Tu vas jouer en ndenge basalaka ya. Bozana 6 candidats. Yo ande babandi. Bazaki 6 candidats na poste de président Seni. Na 6 candidats ba yo kata 3. Ba Jérôme Bosso et les autres comme quoi baza ba Kassaye. Le roi président de la République aza Kassaye, le président Seni aza Kassaye. Or, première fois de passer l'élection dans Mboka Oyo, les acquis en 2006 avec Abbé Maloumal. Maloumal azaki mutambokani. Maloumalou, azaki mutambokani. Président de la République azaki Joseph Kabila. Maloumal azaki muta Est. Bakata qui était poani. Ambongo, azaki na Senko à l'époque. A déclaré était poani Bakatai. En 2011, le président Seni Zaki Ngoy Mulunda, Mouloubakat, Mouzé Kabila, c'est un Loubakat. Moi, je Kabila Ramouana, c'est Kabila Mouloubakat. Batika qui est les gars, pourquoi? Pour la Ngoy Mulunda Bakata qui était, pas Zaki Moulouba. Toyen en 2018, Corneille Nanga, c'est ressorti Maniema. Hier, à bord, Zaki, pas le bac, Nanga relégaté parce que Nanga za Moussoaïl. Alors, bien qu'il y ait un pourquoi les lois comme Makeo, Bokat Opo Baza Balouba? Faux débat. Totiki, Bakati Balouba Zaki 6, Batikali 3. Na 3 na bayo 4 moko. O Azaki Mutuya. Apostilaka na 2018, na konta Arkia Olivier Kamta Tazan Mutuya Lamuka. Bakati. Tant Bakati Batikali na D. Na D wana moko ya Rosa, moko ya bango catholique. Ye moko ndeko nani comme nani ndeko wana nani o catholique Ambongo a retiré candidat na bango alobi azad dignité ya kozala place wana c'est que totika na candidat be moko Rosa après demande de Ambongo bengi ba confession oh na ina zonga candidat na biso po ya koza ye mokoti bato ya ba rêver ba bi jamais yo moko le ba azad dignité biso peut on dimati totika na candidat moko to moni ba ça réunion 1 mètre papa ba ça réunion ba lobi nini oh balinga tricher. Donc j'ai on est zaboy. Les jeunes de Kwambonga beta qui déjà papa na bande connait FCC pour comment. Parce que bino boza contre idée wana ya mbongo to boza pour yango. To boza pour yango ndenge nini comment yo ko longo la tribu moko na poste ya mboko. Siko na bi constitution na biso lorsque le 9 marche ya nini yo sala. Ndeko ambongo azui subasima ya kolongo la luba na kati élection azwango wapi. Le 9 yo sala. Azui nanu pouvoir wana wapi.
Et on a tourné les 9 euros bimarosala nini. C'est comme si ils ont contre. Peuple congolais, yango tozo yebisa bato. Ko banda début na yango tina arrivé ya ko bimisa Ronsard. Ezalaki déjà COP FCC na Ambongo. Marabozolo bozaki na information papa. Na yango na pese yebisa ngani monga baluba na luani. Luani na bagem luba ko za président sénété. Pour biso so yebi na Ronsard, na Jérôme Bosso. Muto azaki aza vraiment expérimenté, c'est Jérôme. Siko ya longolier pourquoi? Pour la raison que Azamuluba. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que vraiment ça a un sens? Yo na ebiso ke longola ki pour la raison que Azamuluba. C'est que vous avez informé, vous êtes journaliste investigateur. Journaliste. Par rapport il y a tendance. Vérifier l'information aux vraies informations. Par rapport il y a tendance. Donc ce qui veut dire ça la tendance. Soko za ba on basala ki ba critère wana, ba on basala ki ba critère wana. Yango na lobi boy. Ibino soki boza contre idée wana ya mbongo. Soki boza contre idée ya mbongo. Pourquoi les 9 boza na balabala? Mais toza na balabala parce que toza na posa to ni lelo ba jeu basala ki wana ko banana o mandanga ba bandaki na zo. Bino boza na balabala pona ba bani les nuances. Moni nuance. To bandela ngwa 0, il y aura de nouveaux candidats au ba postuler. Aventure salama ki wana ya ba Ronsard banana ba longola ngoto ezokoya. Bino boza na balabala pona yango. Peuple congolais lobby jeudi mardi biso tozana balabala. Wa des annonces pour to ebisa bango ke biso tozana na balabala na balabala le jeudi. Le jeudi biso tout et nazo ko annoncer jeudi aux affaires. Nazo ko annoncer yango déjà parce que boni tango biso lobi ma pona makamboka mutapesa biso mbongo akati. Et yo ki oyibi na mbongo mboka ba bi ke jeudi mutabi matio bina mutukana yo. Soko za posa na ko batela mutukana za posa ko mi batela. Jeudi aux affaires. Oh. Il y a férié, il y a calendrier, tout férié. Tant que tu as férié, tu as un peuple souverain, peuple de combattants de la rue. J'ai déjà férié. Ah! En tout cas, mesdames et messieurs, nous gloire Bosobe, nous avons quitté sur le terrain, temps exact. To kabwani na arrobase mukuna, je crois que non arrobase. Lilobano ya souka pour la population bazo. Peuple congolais. Mardi, le 7e sur Angela. Pour na parler du peuple, tu peux cette information. Tu peux savoir que ventir ma boule qui va retirer yango. Pour te regarder dans le ce que j'ai dit. On est juste éclairer. Alors panja, pour payer ça sang. Pour yémer maman na likambo eza jeudi. Sombele suka na likambo eza jeudi. Jeudi na ebisio. Ceux qui marchent, mais marchent, je pense que vous allez la Pacifique. Tout ça, la Pacifique. Depuis tout bandé, ça la Pacifique. Casté, ninité, non. Au talaka gilet jaune, au talaka gilet jaune, il y a beaucoup de Pacifique. Eh, ma gilet jaune, beaucoup de na Pacifique. Ils sont tous na Pacifique. Mais un des mots na gilet jaune, Pacifique. Marcher aux la Pacifique, je crois que non boyoki. Oh le bara. Et aux la Pacifique, mais tu copies des gilet jaune. Et ça rend des gilet jaune. Et aux Pacifique, mais vous copiez les gilets jaunes. Bon, quand ça Pacifique, il y a pas de la porte de la nous Pacifique. Mais ça peut de ça Pacifique. N'est pas gilet jaune. Bon ça Pacifique, est-ce que c'est important que tu vas bimarali sous ba bimate ba vana na banda. Mais tu as tellement belé sur le mutu connaît les gars. Yo bi que boza tellement belé. Mais c'est dossier république siko baba république ils appellent na yo. Ils en a bande sur des choses. Bon bâtir na kolkwani. Donc même bango pe bazar. Au lieu de banda reçoit na ba vérité, au lieu de banda reçoit na ba vérité des irnes. Au lieu de banda reçoit na ba yibi boy. Erreur banda reçoit na yango. Pour nous ça la transparence et to comme sérieux wana muta le lati. To boy ba ja on le sabato to zonga sona au moins na Congo ba to balela dialogue fort. To za payer grand za ba dialogue belé na monde. Yango biso siko to boy na biso ba biloko wana ke to ke na ba dialogue wana souti to banda ko mona clair siko. Président moko oyo ba tinyo so ba ondima parce que nesi ba auditer dans nous sénité. C'est nous ça appelé ça contre candidat. Bon il a remplacé candidat pourquoi? Banane nous ont averti ba on a cousé 2 minutes to souka. Ba to na averti on a nini? Que ba ya bimate. Oh bima peuple congolais bimate parce que peuple congolais o azame moral o azana poste développement mboka yango to lobi ke au moins le comment que ba yibi o to bandana bandela o fa le ba yibi nesi biso ba yiba été. Mais yo ba yibi parce que pour le connaître ça la so ba yibi te po biso to le rat. Na 2006 ba yibi ba on la biso pa bemba tilali na 2011 ba yibi be ya tisegeli to na 2018 ba yibi failo mo ba bloka ko yiba yiba na po sila et ça nga ba to so bazala d'accord que muto to moni kaza sérieux bo tsaye to ke nai.
Moto aza sérieux botie to kina yenga bino Gloire Bosobe, je crois que non na sukia wa merci na mutunyo surtout à Landibiso. Merci numéro na nga yango eza sur place si vous avez besoin comment nazo kitasko sous na terrain pour na continuer tozaka ka bato terrain biso bureau to tigeli ba konzi biso bato petit peuple Gloire Bosobe autrement dit Bosoba le petit peuple comme on a nango ya sika yango wana le petit peuple todo la petit peuple wana na balabala à suivre @tomonani na mikolozo ya peuple. Au revoir, comme d'hab, contact c'est 080 plus 243 81 77 066 89. Abonnez massivement à la compte YouTube d'anga c'est @combattant de la rue. Au mona ba signe kaka so talo mona photo ya professeur de ba combattant bato ba vanda na bureau te bato ba parola mingi ba mafuta te bato ba simba mi libanga pour so kota libanga za domaine donc Yohana. Merci de bonnes choses à Congolais bolanda bo continuer ko s'abonner à la chaîne. Nous avons 100K, beaucoup comme ça on a 200K, ils appellent ça pour bino pour ils place surtout. Tu as repéré ça makambu donc interamboka, to lobelara pour interamboka. Merci beaucoup @mukuna. Merci toke ko landa ba misusu. Bye, ciao. Ma mission TV, le miroir du monde.